L'homme pris d'envoie le mal de loin. Taulier Bango. Voilà. Mon kaka, le jour, tout le défi. On a mis un jus et un cep. Côté hôpital à cep Zahir. Ah, garage, ça va mituka, va monter, va mituka. Dire, ok, kara. Si Kimbuta. Là, partir à Kunande. Oui. C'est-à-dire, tout le Belafi, bonjour, on a bien sur la Lusso. Nous avons commis un J, précisément dans côté hôpital à Cep Zahir. Nous avons un tour de Obeta de Olaxabino, commis un J. Donc, ban Anjili, la diaspora Anjili. Nous avons toujours tambola on a relaxé moi quelques réalités à Kin na commune ya Njili. Alors Njili eza commune moko ya monene etindi tinda bato ebele mpenza na poto toyebi c'est ça yango ezalaka vraiment commune moko kozala boye te faut ezala mpenza éclairé. Vous éclairé et puis ça moi image ya bien par rapport à la commune ndenge ezala nde tomona kwa ndinza bandal balemba commune penza ebele balimité par rapport à bateau boza na Njili. Il faut que bateau baza na mikili oyo boza bana Njili. Il faut koluka pour ça là vraiment quelque chose pour la commune bino. Il faut qu'on appliquer suite aux élites à l'état ça là. Ça vraiment passe. Il faut que nous ça là pour chaque éclairage public. Tant mon net sur tongi boy. Les bosso na yo. Pour chaque éclairage public. Au bon ici au chez baba makadam les bosso na ngwana te amuke ope azali bosso. Tant on remonte na pas sali. Alors ezaka pour la contribution ya évolution il y a commune na bino surtout aux élika qui non l'état à sala et ça penza passe makasi. Alors Njili eza commune moko vraiment monene, eza commune historique nde bomo na Njili boto toujours na Njili lelo Njili ezala nango susu na ba couloir à bien te. Njili eza penza commune moko le plus peuplé. Ça n'a pas tout vraiment au Saranate. Ça n'a pas au Saranate, mais et là vraiment spécial dans Njili par rapport au boye que na boye ndemo côté na Njili totala que na vraiment beauté mo bo na Njili ala te. Banzele zate ba mambo kufa tout tala ba singa courant de bo mo na bo. Ba câble oyo nde eza bon ko na odele c'est pour ezate nde bo mo na bo pour ezate tabasi. Pour ezana ote. Nanya osala. Alors ce qui nous tombe mon ami local à Moïse et à Kogi n'a pas vu ça là. Le temps au PCO c'est déjà moi pas au pas au monde qui du bosso va sali à Kolanda. Alors osa boulevard Loemba. Ba di boulevard Loemba boye commune Njili. Boulevard Loemba ya mo. Buta bakanivo. Boucha nango déjà ma ekenda te. So boye ngungi aoya te koma te bomo bosiko ngungi oya te koma ok mai ude bima te mete ba mai vanda na ba kanifo oyo ta koma vert. Alors obligatoire ngungi akuta andi okola ko eza boulevard Loemba la commune ya Njili quartier 7. Donc il faut que réflexionner la diaspora au boza libanda buta la penza kaya donc ils ont vraiment que l'eau tout est là ka gouvernement c'est pas mambo nyo tout est là ka gouvernement alors il y a un tozonga
tant oza na mwa force moko ya kosala oéclairé pa na yo o pe atongi amoni ke yo osali bongo ye pa koluka asala parce que si totaleli kaka l'état oyo tokóma bato moko boye nayebi te yo moko omoni keno oye na pays na yo na quartier na commune na yo bandi oyoka nkele bandi omonaka neti ozonga kaka omoni moto auti poto aye peut-être oye obeta 2 mois mais obaye ezala mpe bie outi poto oye fo ovanda na secteur na yo mais omona la plupart bato ovandaka na flat moko boye na Gombe na Lingwala na place boye donc omoi mpe baflat mpe malgré baflat mais bacondition mpene eza te ok soki totali sikoyo baka oyoyo botongi baflat ya bien na njili bosali mpenza ya bien tomonake mwa image moko ya bien ekopesama na njili epuis ekopesa beauté bato nyonso bakolanda koyebaka niveau bakusu commune ekotikala nango délaissé après tokoluka sikoyo tobanda tokondane nani po gouvernement l'état aza nde na posa kosala te epuis akotika kosala te quant à nous maintenant ekoluka te tobongisaka otali boye neti bakanivo nde eza boye liboso na oyo obongisi o wana mpe kuna moyo obongisi ntango deja tobandi bongo deja kini bopeto ya solo ya mwana totala kini bopeto ya oyo gouverneur Chantini Mulonza alobi oyo eza kini bopeto te okini bopeto me tomona basalite ezosila te komi na njili ezalaka ndenge bomondelaka ndenge boyebelaka ezala naoka abonde komine moko ndima te etinda bato ebelelaka mais eza commune moko historique po eza vraiment commune moko historique bato moko ebele banikili bana njili bato ebele boleka na baémission surtout na tolobelaki na bachaine ebele boleka omona alors pourquoi commune na bino ekozala po pourquoi ekozala na beta oyo imagine sikoyo omemi mopaya masano moko boye ekolakisa ye njili commune na place obotamela sikoyo imagine omema ye na ntango amoni ntango yango ndenge ezaleli oki soni yango bobombaka bato tobombaka bato omo omemi mopaya okivandisaka na Gombe sikoyo boye kitoko te okapenaki tosalaka po tozobeta mbela na leta na biso leta azotala baplace ya kosala so ayeka asali ka place moko boye kaka ndenge wana kaka ndenge ye amoneli asali lesili nango mais or ke foko baboulevard oyo prince eza baplace moko boye fo ezala boye te ta mituka ekufa evandi nango so place oyo oleka na butu soki obika bo tomoni soki mpe groupe soki courant nayebi te mais place nyonso omona molili eza nango kaka courant eza te wana eza nango groupe batie mais depuis na banda oya secteur oyo na namona courant secteur oyo depuis na banda koya nayaka chaque semaine non naya te journée mona moni courant eza kado ezala te na pe soki eyaka ba 1 heure tonga ntango nake yango eyaka ukoma nayebi te alors toza na tolobelaki toza en direct badiaspora oyo boza libanda bana njili boluka vraiment tosala quelque chose mpona commune na bino ya njili au boulevard Lwemba bana njili bana ntango boyebi boulevard oyo botalaka ndenge ezaleli donc kitoko te toluka tobongisa tosala vraiment po soki totaleli kaka bakonzi oyo tokufa na place oyo nde bomona ngo boye soki mvula mai oyo etondaka ozwa ide te mai etondaka na osakana te ta bakani bana njili banoko na ngai bavie na ngai bapere na ngai bamasa baleki ozelaka gouvernement ya obongisa njili non osala mpe njili eza te na quartier moko boye mpe eyebani quartier moko mpe neti nde tomonaka bapigeon baipene cité verte taka cité verte taka Selemba oyo eza na quartier moko eza quartier moko ya bien cité verte oyo mpe soki oke bomona studio mpe studio ya pamba bafutela omona mpe $300 mais na Selemba alors pourquoi mpe kozala na njili mpe nayebi te soki toresonaka nini alors biso na tolobela vi mosala na biso eza
ya kolakisaka place mpe eza ya bien mpe eza mpe tolakisaka place mpe eza esimbi te tolakisa mpe donc nyonso kaka mpona kofaire kointerpele bato au terrain Saint-Thérèse yango wana kointerpele bakonzi na biso moko peuple tosala so osimbi pau te obongisi te moto aosala za te yo ozelaka ya gouvernement sala me okufi na nangungi okufi na pasi ya transport okufi na nyonso donc c'est vraiment terrible donc maroute ya embouteillage mawa bonjour bara miture ezaka akusa liboso ok donc c'est ça donc botalaka kaka bino mo nzela eza impraticable tabakani oyo njile towana njile oraplesi towana njile sala oyoyo eza kaka ya bakonzi te eza biso mpe tosala toparticipe eza lowa na ndako no para olukela yo te yo lalaka noka nzala non yo moko telema so otaleli kaka para mokufi obeli kwashercod tosala bepave ya mituka boye na banzela boye nyonso kobakisaka asalite na capitale ya kitoko te donc bakonzi toluka solution mpona mboka ota basalite otoa na njili nayebi te estce njili mpena ya ba 99 kobandaka 99 ezaka 99 ezalaka boye tina se komata te me tina se wana komina njili bato bayebi kaka njili bamisusu bayoka yango kaka na sango alors tokutani après bozala toujours connecté na tolobela vie tokutani après pour que tocontinue réalité ya kini eza bongo zoyema toko le sénateur à vie de la presse voilà tolobela vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!